députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko bino bandeko oyo ngai masolo na député tokomi le 15 août 2023 dans 2 semaines classe ya bana ekozonga bientôt là assez totaliser 1 année tokopesa bino ba disposition ya commémoration ya l'an 1 de la serre, Massolona député. Massolona député, le procès de Salomon SK, Ezobanda, c'est jeudi 17. Après son arrestation, à Komeka Kobimako Samba, Pona Koyeba, ko se défendre par rapport à Obazo Fundaye, Massolo. 3 ans requis pour Jean-Marc Kabunda Kabound par le ministère public Masolo. Na table ronde ndenge na ebsa kibino eza ba o balobi boye tolongola te parce que makambo ezaka misato soit elongwe soit ba requalifier yango soit batiki yango. Je vais vous mettre le propos de Julien Paluku Kaouya. Je vais revenir sur le propos à chef de l'État sur la nationalité. Double nationalité. Ba Congolais bazali banda bazo mérité kozala ninité. Je vais vous remettre ça parce que Zabitumbaya, Forum des intellectuels congolais de l'étranger fils. Oto soutenaka tous les jours. On a banda awa. Nombreux ne nous ont pas suivi bien que bangomo ko bazan dans la même situation mais le ko la bazo occupé ba fonction au ça la bonne. Ndeko Eliezer a ibi $26,000. Oh, ba pasteur ba pesier. Nambongwe Bele Mama Denise a pesier. Ndeko Eliezer a ibi yango. Bokolanda. Témoignage. Il y a un musulman combattant. Ndengazo pesa ba affirmation. Allez. Dans ce numéro de l'émission Massolona député, Tokozongela. Momuke. Oyo et les Kakilobi n'a pas sa moninga sourire. Encore une fois de plus. Merci beaucoup à la distinguée première dame pour sa présence. Je vais dire merci. Naba onyo sobayaki konore biso. Merci pour la réussite de cet événement-là. Allez, nalingi beta masolo. Bande konanga. Chaque fois que tu as les macaboyes et Japon a tout changé dans peu de temps, les moyens les plus faciles au peut sa cabine de formation ils ont TikTok. Kuna ils ont juste quelques minutes. Mouké topé sibino pour que les détails boye kozango soit na ndeko Eliezer toko koma pona bao balanda kabiso na YouTube, soit na tokomi wapi télévision na Kinshasa la capitale. Salomon SK akobanda ko samba ce jeudi. Akoyana ba avocat na yako telema liboso ya banzuzi. Bakoyebisa ye nini bazolandela ye. Yepe akoloba oyo ya zanango assister certainement na ba avocat na ye. C'est déjà ce jeudi. Ana Kinshasa la capitale. Bambula misatu. Ndeo ministère public et lobby que Bakanga Jean-Marc Kabunda tikala na bolo kwa sala 3 ans. Mais na moni batu bako koma bako lobate réquisitoire ya ministère public eza kolobate que ba condamné mutu na 3 ans. Ministère public a proposé que ba condamné na 3 ans. Maintenant le juge n'est pas lié à la proposition du ministère public. Juge a kokangama aza obligé te ya kolanda ministère public. Akolo bate o balobeza muke na komatisa. Akomatisa. Akolo bake o batieza ebele na kolongola akolongola. Akolo bape que
Moutongo yebi likambute atiki. Il y a cette possibilité-là. Je vois tout le monde écrire Kabound, condamné à 3 ans. Non. Il n'y a pas encore de condamnation et sa proposition à un ministère public. Ça, c'est une précision. Nous avons insisté que proposition à un ministère public, yangote juge à Kosalela. Juge à libre. Yakomona kete. Awa samba ki malam. Awa samba ki malam te oyo balobie leke bele to kitis. Te oyo balobie za muke makambu oyo asali eleki tomatis. Soit te à ministère public et le gole yem toazo landelaye a koseli makambu batiki. C'est ça. Donc on attend dans les jours qui viennent oyo ba juge bako décider. Dossier, il y a table ronde sur la question, il y a état de siège na Est, na Nord Kivu, pe na Ituri. Chef de l'État Fongola qui table ronde pour que batuba loba. Bilo komisa tuba pesa qui 3 possibilités. Il y a liboso, soit te batiki état de siège et koba. Il y a mi balé, soit batiki angome ba modifier biloko moko bowe na kati. Ya misatu balongola yango. Mais bande kona biso ya Est, bona bango il faut balongola. Je vous propose les propos ya ministre Julien Paluku par rapport à ça. Non, il n'y a pas autre chose qu'on attend des assises, si ce n'est la levée de l'état de siège. Nous avons fait les évaluations avec le Premier ministre par 3 fois. La demande pressante était la levée de l'état de siège. Je l'ai répété plusieurs fois quand je suis arrivé ici pour dire, si déjà s'agite quand on dit qu'on va lever l'état de siège, c'est qu'il faut se dire qu'il y a un problème. Parce que personne ne peut s'agiter quand on dit qu'il y a levé d'état de siège. Parce que chacun va s'occuper de ses affaires. Les civils de leurs affaires, les militaires de leurs affaires. Et donc, ce n'est pas qu'on est contre soit les civils, soit les militaires. Donc, si on lève l'état de siège, c'est une manière de dire à chacun de pouvoir s'occuper de ses affaires. Parce que je le dis souvent, normalement, quand l'état de siège a été institué, c'est avec un objectif clair de pouvoir restaurer la paix, de pouvoir sauvegarder l'intégrité du territoire. Mais maintenant que cette solution n'a pas produit tous les résultats escomptés, eh bien, je crois que le chef de l'État a convoqué l'état de siège pour partager les résultats de toutes les évaluations. Et les évaluations avaient pour demande la levée simple de l'état de siège. Pour moi, cela permettrait aux militaires de se concentrer maintenant à la question militaire, parce qu'à chaque fois qu'une autorité militaire doit aller voir les ponts, doit aller voir les déplacés, doit aller voir la catastrophe, doit aller voir un volcan qui est en ébullition, doit aller voir... En fait, ça peut le déconcentrer de la mission principale pour laquelle, en fait, il a signé le serment. Et donc, moi, je crois qu'en demandant le retour aux fondamentaux pour chacun, aux civils, leurs affaires, aux militaires, leurs affaires, ça ne peut blesser personne, sauf ceux qui ont des agendas cachés. Et ça, c'est clair, je dois le dire, en tant qu'ancien gouverneur, en tant que membre du gouvernement, ayant participé à toutes les évaluations. Donc, ça ne ferait mal à personne si on leverait l'état de siège aujourd'hui. C'est lui à qui ça ferait mal, c'est qu'il a un agenda contre la République. Voilà. Pour il faut balongola pour que les militaires batika la s'occuper, batika la concentrer na makambo ko batela ekolo, au lieu que bakende kotala ba réfugiés, bakende kotala ba déplacés, bakende kotala ba centre de santé, ainsi de suite. Ça c'est sa proposition. Ba mususu pe bazo kanisa ke non, mieux vaut objectif na nous atteindre en côté parce que yemo ko alobi ke l'objectif n'est pas atteint. En d'autres termes, ezakolobake toleki singonga pamba mbongo nyonso kena makambo état de siège ezaya pamba ndebo yenga na yoki. Selon Julien Paluku, ezaya échec il y a état de siège parce qu'on n'a pas atteint l'objectif. Quand on dit qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est que ça a échoué. Mais ça a essayé de nous déranger un tout petit peu parce que état de siège, je suis parlementaire, moko ya ba membre ya gouvernement de ayaka ko défendre. Pour que ayako senga que to proroger l'état de siège, ba décida kana conseil de ministre. Est-ce que c'est sa position dans le conseil de ministre? Ou bien,
il a changé. À partir d'il y a quel moment il a constaté qu'on n'a pas atteint l'objectif? Ça, ce sont des questions qui me passent en tête comme un villageois que je suis. C'est une réflexion. Mais ngana loba na bandeko que makambu oyo, la régie va nous aider à nous mettre cet élément. Makambu oyo à Est, on ne sent pas que bozo me mango nengezali. Na loba mukolo moko, na talisi bango na Assemblée nationale, na lobi bandeko nanga ba pesa bino possibilité à cause ba motion. Besoin ba motion. Botali sabiso, qu'est-ce qui se passe? Chef de l'État a benga kabiso alobaka boye. J'ai besoin ya ba député ya solo bako ebisanga vérité à ce qui se passe à l'Est pour que tout trouve solution. Na propos na boko na zoloba na loba kalobaka que bao babomaka na Est ba utaka lola te ba yeba bomi bazongi. Ils sont toujours parmi nous. Je ne sais pas si la régie va parler le même langage avec moi. Alors que ce qui crée les rébellions, les conflits, qui amènent aux violences sexuelles, tout ce que vous voulez, ce sont ceux qui deviennent le lendemain le dirigeant dans ce pays, honorable président. Un parlementaire ne s'arrête pas à parler en tant que parlementaire. En tant que parlementaire, bomoni boyoki ndenge na lobaka. Yangonga na lobaka na batu. Oui. Okom leka ofini. Ofini mais c'est tambo lobi ozoluka babiloko. Mais bozo mais c'est tambo bocheye. Na sina senga débat avec un de pité. Aujourd'hui mais c'est tambo cheye. Aujourd'hui paix parlementaire mususo cheye. Olobi tende ko Eliezer. Oya lekio Pascal Salakaboya Salakaboya. C'est là qu'on compare un parlementaire. D'abord à travers les deux missions. Contrôler. Légiférer. D'abord à travers ça. En dehors de ça, Bisoto Lobaki, on va faire la différence. Yangomoni, tango j'ai vu un monsieur qui se passe pour quelqu'un de l'IDPS, Mandefo Pembe, Aja Mukolo. Il est venu, il a commencé à faire le désordre. Bon, c'est son bongo. Bah, Kabuniwale sa ba pesa ki mbongo ba wera swani ba pesa ki biso mbongo ba kabeli yako kabela biso mbongo. Il ne comprend même pas c'est quoi la souscription. Même si on donnait l'argent cash, mbongo ezaya ko kabela bandicapé boete. Non, c'est faux. L'assistance dont il est question o ngana sengachi parce que ngamutu na sengachi mbongo. Nazana bandicapé, il faut na pesa bango ba tricycle. Ba chaise roulante, oui, j'ai acheté une quantité, il en faut encore. Nakoba qui sa ba fourniture ya ban, mais je vous mets d'abord le monsieur bota la nenga kena parlement debout place à Monique ya okende koloba a okende ko tumba monsieur Tambu boka ba propos na ye azokotawa pour encourager na maboko les grands combattants. Bonjour, bonjour. Bonjour. IDPS. Viva. IDPS viva. Viva. Merci mille au président Nicolas Loba. Lobby, toi qui as maman Denise Nyakero, c'est ce qu'elle dit. Avec ces personnes handicapées, nous, il y a des chasseurs, tout à l'heure, il y a un valise. Tout à l'heure, il y a un solo, il y a maman, il y a un bibi, ça dit, première fois que tu as handicapé, il y a un tout ça, tout le monde a un binôme, tu as qui passe belé. Là, papa, il balance, maintenant, là, papa, tu fais un solo, tu peux ça la binôme. Mais le moment de gars qui voilà, maman a tiré des sauts, a fait 500 bourses pour n'a pas handicapé, pour n'a autant la banque. Combien de temps ma bourse 500 bourses, a fait pour n'a pas handicapé. Maman Lobi a tiré par Congolais, Belé, Libanda, pour avoir le diplôme d'État, pour avoir un pays différent. Aziz charge dans la banque, Kodia, la banque, autant dans la banque, dans la banque, on a eu. Combien de ma bourse Maman Lobi, à part ça, moi le moment de cadre c'est que ça me saute. Maman tiki enveloppe pour na handicapé nios pour na transport. Abinga pe fa kuta na bino na ba boko pamba te. Na kotika bino pa boko pamba te la première fois. Bozonga ba boko pamba te. Maman a tiki biso enveloppe
Abi na pesi bino enveloppe pour na transport na bino ko dia na bino. Et pas na pepa pa Eliezer. Absolument, la sonne va passer ma mongoti, va passer la sonne. Donc, va passer handicapé, et a dit 28 200 $ américains. Et comme on a les airs, vous en bon à terre, vous en avez un siège. Donc, qui est le siège? Nous sommes les handicapés musulmans. Nous sommes handicapés à la centre. Qui est le siège? Donc, comme le siège, et comme ils sont dans la communauté islamique, ils sont 44 personnes qui sont dans le siège. Après, ils sont à 10 qui à l'osso, après, là, on va transporter après sa vie. Eliezer, Ganae debati na kata siège nae. Lukanga na obali na kata mibali, c'est Eliezer. Au mito kamara Rwanda mo na fait du commerce. Utawa devant la jeunesse qui nga itala ngade. Rara on ma magasin qui nga yu na baki devant la journaliste. Ngana zali combattre IDPS. Lobby au moins na média. En faisant pendant mes libiso, l'ambo a mis à faire sur ma pasteur là. Fais-tu de la nana faire pas maman. Yo comment nanga lobby. Comment nanga lobby. Na ko loba na yo. Chaque jour. Na lobby na e au sein de la gâté. Maman peut sombongo enveloppe na peu en boko na yo. Sans côté la pasteur peut sur la musicien. Sans côté 28 200 $ la musicien peut sur la pasteur. Après on bon ya ba musicien peut sur la pasteur. Bon maman te éviter monter maman peut enveloppe et chocolat na boko na. Nous sommes toi qui dans ces places. Avec un coûte à peut-être $1. Et puis on passe pour maman bimba la semaine la papa. On va tout souffrir. La deuxième a autorisé maman ce barose le embarrassement. Tout ça va te sur ma classe de IDPS. Tout ça j'ai beaucoup Mulumba. Handicapé nous on te dit je vois comme ça depuis tant au bout. De maintenant je vois Munga. Au asasa makambo. Et là vous avez les airs à la gâté. Les airs abina ya fara ya aussi mandate. Ngala ko tina siège ngai mo fara. La d'ici colonel on a bien que la police. Maman colonel. Continuer biso de sukula ma moto kama mobutu. To mela ba la projet na mono. Et là on ça na banga la réalité. Soko lingi kimia to zombo na bisa transport to kena biso. So lingi kimia te roboma biso à présent oyokanga. Mais là on zo sana ngali combattre IDPS. Là on mi osana we banga sa réalité. Na komité na komiko na bakoko. Na bundi trop. Donc on a remis le côté mais et les autres va faire ça à la cata mais les biso enveloppe ya maman comité abi même $1 abi la Eliezer ou ali député au mairie on se remet c'est la ndenge ameli mbon enveloppe ma personne handicapée ameli mbon va passer personne la wera so la pe biso donc enveloppe maman debi motate mais mbon va wera personne va passer li 28 200 $ américains abi avec $1 pe bisoté donc il a besoin de relatif 23 heures. Là, on a fait ensemble, c'est ça. 23 heures, on a un dame. Le matin, on va faire un handicapé. Il va passer lié là-bas. Beaucoup de gens vont passer les merci. Mais qui est perçu, un député, qui bombe, il y a transport, il y a handicapé. Bombe, il y a handicapé, et il y a un député. Et il y a un bombe. Mais à Méry, bombe, il y a handicapé. En plus, ça a député. Est-ce que, à Servaramboka, il est presque vivant. Et ça dit, pour la moussa conscience, n'a vu nos beaux à la maille. Il est presque vivant. Vivant. De l'autre côté. Voilà. Tala âge. Yoka malo. Azolo d'abord que maman Denise a benga kibango. Alors que maloba ya maman Denise et Zawana, j'aimerais qu'on nous mette maloba ya distinguer première dame. Molobeli na bino ndeko Eliezer assez ngangai mbalebele to sala réunion na bino mais tango ezaro pesa te
Membalo na kumisi nzambe po ete ekokisami. Eza ya liboso, pe j'espère que eza ya suka te. Wana alobi teke nga mutu na bengi bino. Alobi ke ndeko Eliezer asenga kanga depuis kala na ya kokutana na bino. Et ça, c'est sorti de la bouche de la distinguée. Et tout le monde a suivi. Hier, Zalaki Kunate. D'abord, na terrain, wana to Zalaki na yete. Ayeko ya par la suite. Et j'ai compris. Bato, bakendaki, bapesi, bango, tout le monde, bon, bokende ko saboter. Bo salaboy. Parce que je vous informe, bande konanga, que place wana, le personne, il y a quelques personnes vivant avec handicap. Balala ki wan. Balala ki wan. Bapesi, bango, ba transport. Biso to ko lala. Basali boy, biso to ko sala. Totelemi na bango bamoni camion ezo ya biloko distinga tindaki ezo kita. Bozo biloko ote to ko zate yo pesa biso ka mbango mama lobito. Mais c'est pas possible. J'ai compris la manipulation. Yo wana ke koloba. Azolo ba mbongo ya ba pasteur. Azolo ba ndenge nini mama bengisa ki bango. Il ne comprend rien. Mais cela ne me décourage pas. Yako linga encore les personnes vivant avec handicap. Yako défendre bango, yako plaider cause na bango. Je le ferai. Na lobi na bango kala mingi te na kobenga bino pona ba fourniture ya ban. Dès que ye na kobenga bino na koya lisu na ko pesa bino. Et je vais le faire. Parce que l'interaction que j'ai avec ces gens-là, je ne vais pas me dédire parce qu'il y a quelques individus qui ont été manipulés. Yangote et aussi mbate. Et ça n'a pas bakenda na ba centre. Tokoya na ba centre toti ke la bino biloko. Je vais encore ajouter o na moni ke kokite na kobakisa biloko musu na koya kotike la bino. Je connais bande ko ya ba centre oyo na lobaki na bango boken. Que ces gens-là qui sont manipulés ba yekuna ndeko Eliezer. Yewana ke kuna c'est pas possible. Okobete la nani lisolo ya monsieur Tambo ki ayibi andimela yo. Nani? Makila mwili ezalaka na nzoto ote. Ezalaka na ngote. Na revaka kokoma Bill Clinton était. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas Bill Clinton. Bill Gates était. Le PKG, on a sali na ebite so ki eza 40e activité depuis na banda, depuis 2019. Jusqu'à ce jour. Na sala kabachu ndengo wana chaque rentrée scolaire, na sala kabachu ndengo wana chaque fête, na sala kasala kango. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambo est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela baumela na mokili. Tango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo tope minzata. Ya biso honorable Eliezer descend tobe descend. Aye ba nini ezotungisa ye base. Le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela
Le vrai défenseur de la population. Mwana Mokolo Lopango, honorable Eliezer Tam, les jalons de la presse congolaise.
ezotungisa ye base, le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamona pe sourire, asepela aumela na mokili. Bosolo nde moko ya bakalite na yo, yango okoya kolatisa mabe elamba. Mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tambo. La manipulation, il y a une ou deux personnes. Maman Moussouna, maman moko longola bilamba, na lobia longola. Botia na ba réseaux sociaux comme elle a distingué première dame. Eza kindo ki eza pona ko décourager batuke, ba poussa na lisusu te vers les personnes vivant avec handicap. Tangu to sili soki otele ambiance tangu na koti d'abord. Yes, ingénieur Badia. Pesa. Yes, allez. Ingénieur Badia. Pesa. Yes, allez. Yes, ingénieur Badia. C'est ça. Kota. Ingénieur Badia. C'est ça. Salam qui va dans la fosse à c'est ça. Ingénieur Badia.
Je suis diplômé d'État. Vanda, Dogotala Makamulio, c'est toi, ça va? Mais si on a région de Nipo Bakbo, comme Ngai na batebele wana yo pona nini ozobanga kati yo nde muko komona Maman, quand on a un téléphone, tu as un téléphone. Il est capable. Il est capable. Attention, attention. Ah, il est capable. Molobeli ya mboka. Molobeli ya mboka. Yenda mutasimbi batu. Molobeli ya mboka. Bayaka pona ba bengu sangai. Apa biso? Dora bezo dolo babe.
Zimbabwe pour mon ala bien passé. On va limiter au show. Malédiction. Résident. Esa bonita sourire, esa sourire, esa bonita sourire, asepela na mokili, esa sourire, esa sourire, abakuna pe sourire, asepela na mokili. Dans le souci de venir en aide à la
etuluku ya badepute bazotongisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye basi le vrai défenseur de la population. Est-ce qu'on peut me remettre d'abord mon discours d'hier? Les mots me manquent pour vous dire sincèrement merci en ces jours. Maloba ezo zanganga pambate, j'ai rêvé ces jours. Maman, j'ai rêvé ces jours pour na yo komona batu oyo babwa kama na société. J'ai rêvé ce jour, maman, parce que Ezabatu Bazala condamné sans que ba jugé bango. Ebele na bango ndengo komona bango wana baya mokili déjà na mandat d'amener na bango ya kede ke babotami batindi bango na ba prison. Distinguée première dame Nazolo bango pambate parce que na culture na biso surtout na Congo kobota mamwana avec handicap ezali babe ebele baboma mabala na kati na bango maman ezana mwana moko mwana wana zali boso wana parmi bana tozwa en charge avant di place wana kombo na ye Gedalia azo porter kombo ya mwana nanga Gedali oyo pe azana structure na ye babengi nous vous aimons mwana wana tango abotami papa na maman bazaki na likambute du fait que mwana abotami avec handicap papa ya mwana atinda maman na vacances maman zonga lisusu te libale kufa alobake ngai na kobota mwela te ba personne vivant avec handicap maman mwana soki abotami aza prisonnier ya libela soki bapa ya baye il faut babomba ye na chambre tangu baninga na ye bazosakana ye aza na droit kobima te mwana azwaka éducation na école ye aza na droit kotanga te elamba bakosombela ye te parce que balataka elamba pour ke bato bamona ye bamonaka ye te ntina ya elamba eza te alors que bana wana maman bango te mutu basenga nzambe babotama ba personne vivant avec handicap ba misusu pe ba comment handicapé à travers le maladie mutu abotama na ye malamu maladie ezuye a commis personne vivant avec handicap ce qui a commis et commis lokola mokili ezochola ye balobi eza masumu na ye mwana wana ya muke asalini ba misusu pe bazo handicap à travers les accidents yangonga na lobaka na batu toute personne qui se considère valide c'est une personne vivant avec handicap en téléchargement et koti kozala ndenge to kotambola na mituka osali accident okatani makolo comme une personne vivant avec handicap ba moto ezali ko créer autant de ces personnes là maman ndengo zomona bango wana bavandi batu soti omoni to pesa asbel na biso pesa moninga sourire eza pamba te bato ebele bakanisaka ke ba personne vivant avec handicap bazaka bato akanda bazaka bato bitumba mais mokili epesa bango opportunité ya koseka te moto abotami aza na prison famille na ye sundoli ye lelo soki oke na bacentre oyo bango bazovivre okondima te maman bazolala na bacarton bandako wana bintseko etonda baza na droit te ya kovivre bato oyo na sina moni bamosusu autant de personnes bavivre 14 ans na centre bazali awa toilette ezalaka te maman papa bakosokola mai na 1h du matin parce que bazosokola libanda maman bakosokola na 4h du matin toilette na bango bakosala na bakantine maman ce sont le resté alors que bamosusu baza na bafamille awa yango soki bomonaka des fois ces personnes ke baza brutal eza brutalité te ezaka koloba na bino ke botala ke pe biso toza pe bato lokola bino
À ce jour, maman, ce qui n'a lobby, nous avons malobeza pambate. Bazaba tu bazala qui kondima que la distinga kokati kotika ya ye misala aya pe kokutana na bangote. Je dois vous dire sincèrement merci maman pour le temps oyo disposé pour na koya komona bandeko. Parce que le lot est kozala jour historique. Parce que bazala qui kondima que bakokati kozala honoré par votre présence. Naebi mutu amokila kosilisa pasi ya mutu te mais présence na yo ezo consoler bango. Maman nyonso batu bamonaka lokola ba personne vivant avec handicap baza ba voyou bazaka nazalaka na bango mikolo nyonso revendication na bango ezalaka moko botala pe biso toza batu lokola bino. Pour preuve maman lelo oko découvrir bango tango kobeta mwa turo komona batalan bazalaka nango mutu akozanga makolo me azangi mutu te mutu akozanga maboko me azangi mutu te mais nous devons exploiter chacun na oyo etikali na nzoto na ye eloko tokosenga yango wana maman lelo en dépit ya article 49 ya constitution na biso oyo ezopesa bango badroit bazala traité. Le problème n'est pas de loi. Le problème est qu'il faut appliquer yango. Oyo tozo koma kaka. Maintenant nyazo respecter yango. Ba uti kolobao. Ndenge nini akomata. Papa oyo pona amatesika wana tome miye to tomo lié. Ils sont privés de beaucoup de choses. Même la loi que nous avons votée. Je suis parlementaire maman. Et la loi correspondre ten a besoin ya bandeko. Pambate et la loi to saleli bato a français alors que ebele na bango batinda ka bango na classe D. Lelo na kosenga eloko moko bazo senga lokola barata ndenge nini ya kozwa ata bédication ba formation na bomwana soti mécanisme mususu ya ko récupérer bango à travers les centres à travers les formations pour que baza l'indépendant pour ça na bango ezatoka bela ka bango mikolonio sauté. Parce que ceux qui te pèsent les lolobi te copient ça tes maman. Pour ça na bango ezaya ke bango pe bazwa kata mwa muke balie sakabana na bango balie sakape mabota na bango. Maman na sima ya batu oyo. Bien que bango baza ba prisonnier mususu pe baza na sima. Bana na bango baza condamné ya ke bakotanga pete baza musala na bango komemaka baboti na bango pour que basenga. Alors que mutu soki atangisi mwana na ye un jour mwana na ye wana kozwa ye en charge. Pas seulement que la condamnation zaya bango et que même tina bana na bango. Yango toko senga maman. Soti une politique ça ne relève pas de votre compétence. Yote mutoko sala yango to senga kamikolo nyonso en commençant par biso ba parlementaire ya ke to tia mécanisme ya ke même quota ya ke bato yo bazwa kamusala dans chaque société même pour 5% ya ba agent ezabo senga parce que ngana mitunaka pona ko classer ba biloko na supermarché il faut ka kotango za la licencier maman lokola na lignina sukisa mais na lignina funda quand même bao nazo funda bino nazo funda bine pa mama mama ndego zo mwana wana banyokola kanga ya liboso babota ka mama soki baba ndiko bota mikolo nyonso ndeko Eliezer mwasi nanga aboti ndeko Eliezer na bota kina kangami awa nazo funda bino lisusu mama ndeko zo mwana bango wana soki opusani pembeni okotala tongo bakotia bote babimelinga na ndaku oyo ya basi wana poke bakoyisanga ata yo moko siko muteme koma kobeta ngai na balandika peto na tika ngai na kofunda bino nalimbisi bino kaka bozo seksanga lisusu lokola master na bino boke baka na bino ya mbala suka
Mama nego zomona bango wana. Tongo na ndako. Natiki kaka natiki. Siko tango walingi bakwesanga mama na pikle. Siko ba bote tala lelo. Mutu nyonso alingi asala nga biso na lobi sans effet. Oyo eza tentation. Bazo seksangai. Voilà. Nasukisi wana maman. Nalingi na remercier quand même les hommes de Dieu. Oh baye honoré biso. Na koti koyebisa bino maman que na invitaki les officiels ebele. Baboyi honoré bango bako sala ni na ba personnes vulnérables. Mais les hommes de Dieu nous ont honorés. Tozana papa Walesa, évangéliste Kabundi Walesa, que je dis merci. Nazo pesa merci na apôtre Ogi Mwimpe oyo aye honoré pebiso. Nazo pesa merci na apôtre William Tindwa Clovis oyo azakati na biso awa. Merci beaucoup na papa Gilles Bumba oyo azana simakuna bayaki na maman. Nazo pesa merci na pasteur Cédric Lukusa oyo azakati na biso. Merci beaucoup na révérend Kennedy Mukendi qui est aussi au milieu de nous. Merci na révérend pasteur Cédric Lukusa oyo ayepe honoré biso. Je dois vous dire sincèrement merci. Mes remerciements aussi s'adressent aux personnalités. Je dois remercier le couple Lemba Mbongo oyo boyebi papa Christian Yewana. Je dois dire merci na l'artiste oyo boyebi Ndiama Makanda Werason, le roi de la forêt. Oyo tobenga kipe bango mo ebele na ebite ceux qui va me bazui contre temps. Je dois lui dire sincèrement merci. Maman, je dois dire merci na Solidaire Optique. Eza une structure etalaka makambo misu esunga kape biso et puis yape ko sunga ba congolais. Je dois dire merci na bao ba soutenir biso na action oyo. Je dois remercier Braliment. Je ne sais pas si le DG est là sur place parce qu'il a été invité. Je dois remercier les responsables et à Food Life qui nous ont soutenus dans l'organisation et la manifestation. Jérôme Sekana. Je dois vous remercier tous, chers invités. Ceux qui n'ont pas dit que je dois vous remercier sincèrement pour la présence Nabino. Distinguée première dame, Nalinga qui peut remercier personnellement les épouses militaires. Oh, peut baya qui peut honorer Bisso. Bayemba Kavan Keoya, je dois les remercier sincèrement. Et tous les artistes, je parle de tous les artistes, Baya qui peut nous prêter, ainsi que les hommes des médias qui sont venus nous honorer. Je vous remercie sincèrement. Nakosu qui sa nakolo baboy. Bande ko bomani bavandi message na bango ezamoko. Bota la kapé biso tozaba to lokola bino. Merci. Voilà. C'est ça plaidoirie na biso yango. De là tobani makolo ngana ba personne vivant avec handicap. Makolo ko banda kuna tina siège. C'est moi qui ai proposé que toko distribuer biloko na siège. Je ne pouvais pas mener biloko place wana. Merci na bande ko tout ba honoraki biso. Merci na ba onyo so bayaki. Je ne cesse de recevoir le message de remerciement, de félicitations. En dépit à ba o ba yoki mutema zuwa, et je connais, je peux citer ici na koleka awa na pesi batu ba précision ya banani ba benga ki batu wapi ainsi de suite parce que les fameux musulmans là azala qui même pas na terrain, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il était dans la foule. Mais modèle là il y a bandit des autres parmi batu ba banda qui des ordres yewan. Pesa biso mbongo Kabundi Walesa pesi pesa biso mbongo wera. Totamboliti to komiwan. On a commencé la distribution. Comme il n'y avait pas de sonorisation,
na bandi ko tambola bo s'organiser na groupe ba pesa bino biloko na pesa bino transport bo kende bo te balingi te biso to zaba musulman to lingi to kende ko sambe abini kuna. Il est le premier à crier Eliezer Mouibi. Tchelagana tweeté a distingué première dame. On va lire avec ceux qui nous suivent. C'est qu'a tweeté la distinguée première dame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Oh Yemoko. Voilà. Vandi sango bien papa. Alors l'handicap n'est pas une fatalité. C'est sous ce thème que s'est tenu hier lundi 14 août 2023, la rencontre qui a réuni près de 2500 personnes vivant avec handicap dans le cadre de la campagne Pesa Moninga Sourire, initiée par l'honorable Eliezer Tambouimposhi. Ça, c'est la distinguée qui parle. À part Oyo Aloba Kinamaloba, a tweeté Lelo. Pour briser les stéréotypes sur les handicaps, sur l'handicap et accompagner toutes ces personnes dans leurs défis quotidiens. Ma fondation offre 500 bourses de formation professionnelle pour nos sœurs et frères vivant avec handicap en partenariat avec l'UNPP. Je plaide auprès des décideurs pour leur insertion sociale et pour une société congolaise plus inclusive. Je remercie l'initiateur du projet et toute son équipe pour le travail remarquable qu'ils font en faveur des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est la première dame. Yewana lobike, ba pesi ba bourse pona bana na biso, zo comprendre la tama kambuté. Ngana zalaki ko sengela ba personne vivant avec handicap. Ba formation na UNPP Zangai. Et la distingué a accordé ça 500. Et nous avons sélectionné ba personne vivant avec handicap ba kolanda ba ko bénéficier ba bourse wana c'est monsieur Tambu avec sa structure Pesa Moninga Sourire. C'est ça le problème. Voilà. Yango bozomo na batu misusu balinga ko se bloquer na vie. Oh babenga kalibabe. Après ko ça la vidéo wan, après ko za la manipuler, comment ceux qui $20 ba pesa ki wan. Et siliti. Osuki wan. Je continuerai à servir parce que nous prêchons le pouvoir de l'amour. Yango bozomo na le capable était là. L'organisation était au top. Et les hommes de Dieu nous ont honorés. La distinguée nous a honorés. Ba chantre ba honoré biso. Ba religieuse ba honoré biso. Les artistes nous ont honorés. Je dois vous dire merci. Bino ba personne vivant avec handicap bazana ba centre tokoya bisikana nous to le quitter ba o to serva quitter. To pesi bino mwa biloko akolia wana. Mais après, na kobenga bino pour la rentrée scolaire, ceux qui biloko angweye. To salaka ne to salaka. Na obenga bino. Voilà, to suki si wana pona lelo. Joyeux anniversaire à toi, The Queen. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.